mingi lelo ezali kokomune na biso bana na yo ozalaki na biso butu mobimba ozalaki na biso biloko pamba opesi biso souffle de vie oyo ekomisi biso na mokolo lelo merci nzambe na ngai na nyonso osaleli biso toyaki na bastani ya pamba tolebile ya bomoi tosengi papa ekoka kozwa esika kati na mitema na biso poso ezali tosalelo na solo me makasi nde ezangi biso oyo batei biso tobomba mpe tosalela po ete mokolo ya suka tozwa kobikisama na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo sango amen. Na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo sango paroisse pilote oye paroisse pilote oye paroisse pilote oye batata na bamama tolandi matei papa motei asili kolesa biso ndenge na kolobaka ntango nyonso ezalaka nde rappel bakosalaka biso banzembo oyo yasengi na matei na ye tolandi yango kobanda ya serment na nzembo ya jeteki biso panso tolandi nzambe azali koregrete papa te azali koteya biso posa na ye te tosepela na ye elongo parce que quelque part Nzambe alobi, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, Moutazali Nzambe, nous sommes des Kimbangu en miniature. Mais les tata Kimbangu azali kote ya biso. Ndenge tolali nzembo jeteki. Azali kote ya biso tobongwana tozala na bolingo ya solo le respect des commandements et na misala mais nous avons constaté que malgré rappel na ya kosala biso ntango nyonso tozali kochange te masumu mosusu ya solo nde tokolobaka baposa mosusu tokoki koevite yango me mutu azali kaka mutu nzambe alobi ete topesa ye maboko mpo alingisa mokili banzembo na biso tolobi tokotambusa mokili oyo me babakisi na lolenge ya kimbangu c'est-à-dire na bolingo mibeko mpe misala tomoni mokili ndenge ekomi nzambe alobi akosala likambo oyo nano esalema na mokili te me likambo yango ekozalaka nini na kosala likambo oyo nano esalema na mokili te me yo na nga tozwi privilège ya kovivre événement wana parce que ça sera un événement batata na bamama tozali komona bouleversement nani ayebaki mikolo eleki ntango toyoki kuna na Ukraine makambo ezalaki koleka tokomi kobanga
ba téléphone mama to kanga bisaka na ba titango koki pour guerre wana peso ya awa to kobanga ka dépasser mais ni wato kobanga ka yapete pamba te lokola to yebite nini elekaka kuna on se permet de faire ce qu'on veut. Lingomba na biso eza lingomba moko ya pasi eza facilité l'église kimbangiste yango papa azalaki koloba pour être kimbangiste il faut avoir une vocation. Si tu n'as pas cette vocation là tu ne peux pas l'être parce que il y a trop de commandements, des interdits. Or, l'homme a besoin de tout ce qu'on nous interdit. La tata la maman, to utile musika. Soki to tali ba koko na biso, pas sur ba ko moni. En commençant par lui-même, papa, c'est moi qui parle. Qui a été humilié, persécuté. Et mis en prison pendant 30 ans pour avoir fait quoi? Ba koko na biso, ba patienter, ba pese maboko, ba tambola ki na solo. Yango lingomba ngwe komiti lelo. Osoki ba tambola na solo te, mais lingomba yango ezali te, mais to yebi yango te. La tata na maman. Tout le monde a un théâtre salimaka, surtout dans Moka. Théâtre souvent il y a Faki. Ceux qui passent le théâtre, bâtir Satan. Satan, au moins, la joie sans jamais. Dans le lobby, dans le côté, mais t'as la mondimino makambazali kosala. Ngapo tunafungua monokote na tili ete kasi tala lenga zali ko se comporter. Côté kabiso mukolo na mukolo. Ezala ka rappel ndenge na koloba ka tango nyonso. Mutu soki ba kosala ka ye rappel parce que mutu wana moni ete aza kote ya mutu azali kosala le contraire ya oyo bazali koteya ye yango rappel kosalemaka na biso na baculte matino na basoire bisika nyonso tozali ye le dimanche. Sainte oye compteur à moi 0 si totiaki la réponse est ça. Compteur à 0. Si tu tiens qui? Kolobana kosala makambo boni. Mibale ya. Mutu na motema na ye yebi soka sa tiaki compteur à 0. Bandimi bopesa maboko na ningisa mokili. Bandimi amonde biso. Tozalaki na biso bato pamba. Na vale wana balakisaki te biso. Tozalaki mikuwa. Nzambe atie mosuni. Kolo Yesu azwi makila. Na mai atie. Tata molimo santo akamati molimo oyo naza kolobela atie kati na ngai. Kasi quelque part nzambe aza koregrete. Je te dis nayebi banzembo akala kobosana quand même. Je te dis sainte kozalaka kama makasi. Ailleurs soki nasengi kaka mama tobosa ni preza ya kala. Nali kia kiete.
Papa dirigeant, je crois que tu n'étais pas encore né, mais tu connais quand même la chanson. Papa, Léo, il est bien bon. Bon, il est bien bon, il est bien ça va. Allez bien, allez-y. Nali qui a quitté la jamais. Par sa grâce, Tomoni Aneoyo. Andiamo balobitotia, compteur na biso à 0. Toti Kamabe,
totambola kitoko. C'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde. Malgré que nous avons pas l'hôpital à la parfaite, mais ne fût-ce que 60%. Il y a mal là pour ceux qui ont ça dans les postures et à examiner la biseau. Et surtout qu'il va naître bientôt dans quelques jours, le 12 février. Papa Kouloutoye. Papa Kouloutoye Tama. Et ça tombe un dimanche. Et ça Mokoloye, c'est quoi ça pour été, hein? Mokoloa la biso to pesali pe rendez-vous. Nsitsane la biso to polika ka le 12 février. To ko sepel sanzape la biso to ko sepel saïde. To ko sepel saïde. 20 000 amoto ko ki ça. J'étais qui n'était. J'étais qui on y est. J'étais qui sont qui ont mon pèse 5 000 dans vos années c'est mon mingi. Maman petit problème. Dirigeant, vous avez pas j'étais qui? Est-ce que Bilo 5 000 mots pour ça? Ah! Toronto, ça Toronto, ça dit. La recette la main du Mokoloa. Ah, bah, protocole, protocole, bon, protocole, bon, puis nous, on paie ça 1 000 euros. Eh bien, SPC, va pour ça dans 1 500. Oui, il faut que vous ayez là. Pour ne pas être utile, pour ne pas être tous à la balle, na bolingo bébé comme ça, pour tous en vivre ça, mon accompagné tata, moi on appelle tata mon ensemble.